Oui, bonjour, bonjour, bonsoir. Na mande koyon so bo landa vidéo na nga lelo. Ngande ko dabino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or lelo amemeli bino lisolo moko titre nango kombo nango oui oui, titre o eza motuya. Ndeko nanga moko ya mwasi na Belgique abengi nga alobi mama Bijou mekana nkobeta lisolo parce que naza na ndeko nanga moko toza na ye na Bruxelles. Ndeko nanga wana ya mwasi jamais aloba non. Ndeko nanga ya mwasi oui oui lokola koloka. Mekala nkobeta lisolo kwa kopesa conseil na batu mususu o bazala na ba comportement wana. Donc ami yebite mingi ta musu ezalaka il faut oluka asali na nzambe. Mama Bijou kande na bandaka mama Bijou d'abord avant na beta lisolo na mekala na nkoloba musala nini onga mama Bijou na salaka. Mama Bijou azawana pona kopesa conseil. Mama Bijou azawana pona kosala ba publicité na yo mutozo talanga et puis yanga moko. Mama Bijou azawana pona ko lakisa ba recette. Mama Bijou azawana pona ko tia ba information ezo leka na Congo, o ezo leka na Allemagne, ça dépend ya information place ni oyo nga na kozwela. Soki pe ambandaka na kotia. Donc mama Bijou azawana pona ko beta masolo. Lisolo nyonso to kopesa mama Bijou abeta mama Bijou akobeta. Sans polémique, sans kotanga kombo ya batu. Mama Bijou azola kisabino lokana lobi kinga nazali wana pona kosala ba publicité soki muto pe singa publicité na ona sala en tout cas mama Bijou akosala pourquoi pas nazo sala publicité ya agence na biso oyo na kombo ya JFM service. En tout cas, ndeko na biso oyo na kombo ya papa Jansi, vraiment agence na ye eza agence moko donc ya sûr. Nga moko mama Bijou na tinda biloko na nga na agence oyo, na yebi ke jamais biloko na nga etikala kobunga. Papa Jansi aza ko travailler vraiment malamu. Papa na biso Jansi atinda biloko neti na ba période ya ba fête, atinda 4 fois conteneur, so na ba période neti ya normal bazala na 2 fois conteneur. Donc par mois. Tindara na début à moi donc les 5 autres bazo kokongola déjà biloko les 5 autres biloko ekokende à partir ba le 20 biloko ekokende lisusu ndeko na ngai na kombo ya papa Jansi na agence na biso kombo na JFM service eza na Kinshasa donc eza na Congo RDC eza na Angola eza na Allemagne eza na France eza na Suisse eza na Autriche eza na Belgique eza na Danemark. Numéro na biso ya Allemagne yango o bakomi awa na kotanga donc code na biso ya Allemagne ezali 0049 175 64 46 714 mususu lisusu code ya Allemagne 0049 152 10 58 89 90 encore code Allemagne 0152 16 64 56 74. Oyo eza na moni eza fixe na ye ezali 0049 201 14 04 non 06 74 22 na suka. Agence na biso ezali na SN papa na biso Jansi akende kozwa biloko tina ndako. Place nyonso to vanda papa Jansi akokoma. Na batu nyonso to baza côté ya mama Bijou donc baza côté baza na Cologne baza na Berkayem na Orem par bamboka pembeni esika mama Bijou avandi en tout cas bo se dérange kate mama Bijou za na ba carton ya papa Jansi mutu nyonso to za na posa ya carton contacter mama Bijou luka mama Bijou yaka zwa carton na yo otondisi biloko na yo papa Jansi aye kozwa ngo tina ndako. Nde nazoloba boye naza na ba carton ya papa Jansi ebele na ndaku donc mutu nyonso to aza na besoin ya carton ya papa Jansi en tout cas il faut pas ko hésiter luka mama Bijou okozwa ba carton donc agence ya sûr so tindi biloko melama ya pio lala ekoma kitoko en tout cas la lingi bino mingi oyezaki na oka publicité ndeko na biso ya mobali so mutu osala musala na ye malamu pourquoi pas kokumisa il faut kobwakela ye ba fleur papa Jansi kende liboso. Mama Bijou azongi vraiment azongi na lisolo nanga oyo ezopesa epesinga pasi makasi pona ko yoka comportement ya ndeko nanga ya mwasi avant na Belgique balobi oza déjà âgé oza de plus de 50 parce que ma copine Meje alobi batu nyonso tout baza déjà na ba 50 babinga ba zaiko donc oza déjà mukolo mais oza ko se comporter mabe makasi.
En tout cas na ebite soki ezala nini moi si faut zara nakibo moi si penza il faut zara ke ma oui au koti penza esika au koti na feti mo donc gauche droite mutaye bio azate nga na loba na ba terme parce que ba vidéo nanga bandeko nanga mibali batalaka bala nanga batalaka donc je peux pas kokota tina katikati ya masolo na kati bino mo bozala mikolo bozoyeba soko ke na feti il faut que la fière na koti na feti moko boye natali mis natali gauche natali droite mutu mota yebinga ezala fière akibomwasi ke okomo komi na kati ya feti okomi kotambola pota olingi kovanda te otali boye Antoine aza otali boye Dieudonné aza otali boye Mathieu azali otali boye soki kombo nini donc yo moko mutu moko oza na kati ya feti oza na mibali ata 10 na ba ex na ba obo zana bango sikoyo bazaka wana na ebite soki ezala nini balobi ndeko na ngai ya mwasi na Belgique donc ye scandale mama ya ba 50 ans alingaka bana ba 25 ans alingaka bana ba 30 ans mama wana azosala soni ya kosakana te donc ba camarade ya bandeko na ye donc aza kopona te mama na ngai en tout cas na Belgique oye soki okutani na nini nanga oyo omoni ke osala makambo bongo oza bongo omiyebaka te ta mususu eloko ekoki kosunga yo soko oyoki okutani na video nanga luka nzambe parce que bakindumba mususu ezaka inconscient ba mabe mususu tosalaka ozosala mabe oyebi te osala mabe eza eloko moko boye ta mususu balakela yo mabe na famille na bino ta mususu ezali balien ya famille singa famille bozala bongo il faut koluka kokata yango na badelivrance kokende pa basali na nzambe bakata yango parce que mwasi akokozala boye te mwasi fozala mwasi donc mutu mususu ta mususu atalako boye alingaka drague yo mais akokaka te parce que amona elongi ya bijo mpenza so na drague ya oloba nanga mabe omeka kutundeli donc il faut moi sozala mwasi soko koti na esika Allemagne kwenti kwe mutu ayebi azate ta mususu ka mutu moko ezala fière ya mwasi ndeko nanga mwasi balobi yo na Congo soko kei scandale bato ya théâtre ba musicien bato ya nzela bato soki ya ndenge nini oponaka te olinga batata olingi bana mike ozana mibali basalelaka yo osapela mibali oyo osalelaka bango finalement ezali nini parce que nga na yebi ke bandumba mingi bandumba ya kala to ndo mona ki wi mama wana zaka ndumba nani wana mais soko moni pe ya ndumba omike wi o pe ya ndumba do ye akoki jamais kolinga mobali asalela mobali wana do ye azwaka kaka mais balobi yo te yo zozo bimisa koto zozo bimisa koto donc finalement oyebi eloko olingi te luka nzambe ovandi na Belgique ovandi na Bruxelles donc kombo na ona yebi mais moyena tanga kombo na yo ezate oza déjà âgé aussi oleki 50 ozoki na ba 51 52 ba âge moko ndenge wana luka nzambe okende kini trop balobi na kini kuna ozosala scandale obima tina donc ba camarade ya ba petit frère na yo oponaka te okokoza ozala soko koti na feti ovandi boye na sima na yo Paul azali na devant boye Dieudonné azali donc partout mibali ozala mibali partout donc moi ça zala boye te moi si faut zala na d'unité moi si faut zala na kibo moi si donc moi si penza soko koti na feti omoni ke oui na koti na ndenge na kota ndenge na bimi donc na mobali te c'est ça ezala kotula te ezala qui respect qui dignité oyo moko mipesa et puis pona batu wana baya ko proche pona balinga yo il faut bazala po bayebi ke so bapusa li pemela bijou oloba na bango mabe bijou olinga te obanda kutundeli parce que elongi ndenge ezala déjà elongi ka ezala déjà mutu neti azalaka na kanda nzoka nazala na kanda te nazala na esengo donc moi si faut zala bongo balobi ndaku na yo ekoma poubelle ndako na yo ekoma poubelle lelo soki Jean alekaki moi semaine moko boye kokoza ta mususu ya Jean longwe ale semaine mususu Polo aye Polo alongwe semaine mususu nani lisusu bakombo ebele donc ndako na yo eza poubelle et puis oza na bana na kati ya ndako wana ote ya bana na yo nini
oza femme seule ba femme seule ya respect bazali koza la femme seule elingi oloba te ke il faut za la poubelle tala éducation ya bana na yo bana babunga te ba yebi tata o ba yebi tata o ba yebi tata o ba misusu pe ndenge na loba ke ngana konda na mutu te ezala mutu mususu abotama na ndumba te mibali azokutana na bango bazokomisa ye azala moins sérieuse mais luka nzambe vanda sala examen de conscience ovandi vimo sala examen de conscience année oyo banda janvier ti décembre na bimina combien de mibali na bani siko na tanga conseil na bimina combien de mibali osali bilan biso to sala bilan ti na vanda na bi janvier ti décembre na teka biloko na teki na zwi nini na zwi lote siko na osala ni parce que to komi na année mususu ndenge moko pe na yo mama oyo ozotala ngai obimaka na mibali ebele oza oui vanda penza bovandi okaniso bibanda na banda kolinga na si na zwi nini kaka ndenge na lobi nga na kondanaka te parce que eza na baka mosusu ezalaka mutu alingi te mais azokutana na mibali yango mibali yango baosala ye mabe c'est maîtriser mama et puis toza na poto soko oliaka social te osala na musala so osala na musala te donc biloko alaka mibale parce que na ndimi to ko vanda na ndako na poto vandi boye oliaka social te osala te vandi na yo non ozaka na biloko na mibale ozwaka soko oliaka na yo social oza mutu alita te osala musala na yo donc na ebite soki na poto to koki mobali akoki kosala nini na vie ya mutu ezaka pona ko se compléter moi ça ko vanda ye moko te faza na mobali mais ce que moni ko lingi mobala liboso esimbi te deuxième olingi esimbi te mama sala examen de conscience vanda denkeni raisonner siko na osala nini avanga na linga il faut na yeba mutongo malamu et puis balobi oza pressé na kolinga so okika na mboka na pa mobala okuta na liboso so olingi okoya kolinga mai ekufela mbwa esika na quartier na mobima ta musu basekana na bango ye mobali wana tam sasa mutu mobo na baba yende mutu alango ka yende mutu sala ba bêtise yo lingiye et puis tango kolinga ya pe ko mona mabe na yo bayeye mais osobi makina ye en tout cas bande kwa basi to changer moi ça zali aza être moko boye o nzamba sala atia ba biloko mingi caché kati na ye moi ça aza donc moi ça mutu fier mutu d'unité moi s'il faut la trakibo moi si na yo ata na zana ngote bat bomona ke na zana ngo il faut ozala ka fier na yo moko avant mutu akumisa yo moko mikumisa va mutu apesa o respect yo moko mi pesa respect donc ya ko linga bezo sambu sabine zo sopa bino soko za na chance à mibalité kande na lobi ya liboso zwaki ake ya mibale ya zwaki ake vanda sikoyo calme raisonner ko vanda yo moko esala elo te muto mona mosi do ezala mamba mutu ko vanda vani na 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans yo moko sali examen de conscience so boko la bana na yo ça ko changer elo côté ke o mona ba mona lelo ba moni polo aleka ki ba moni kinganya zonga ki ba moni mutu ba moni ba combo différent na kati ndako donc c'est pas bien ndeko na ya moi si sambela ta mususu zo yeba te eza na lien moko boye ta mususu ya famille ta mususu zo yeba te eza na eloko moko boye il faut luka basali na nzambe basambela pona yo pona eloko wana esila na bakaya basi o bazala ki ye alingaka na ye kosala kindumba te babiloko bongo ezokutana nyoso tu fait kosambela parce que ça na ba famille mususu balakela bino mabe bokoki ko balaki donc soko za na kati il faut bolungo sambela po bima na kati eloko abongo donc via mutezaka ateke il faut za na mobali eza ba tumso azana ye moko azana heureuse par rapport azana mobali na kati ndako donc il faut kozala na maîtrise il faut ko yeba nani na ko linga ye nga naza déjà na 30 ans na ko linga mobali 20 ans te naza déjà na 40 ans na ko linga mobali 15 ans te otali ba âge bana otali ba âge ba petit frère banina ko sala ngo te na koki ko sala yango te na koki ko zwa na vandi na ngaba mbonga poto apasi boye na kangi kolina ke ko pesa mutu mo théâtre na likamni na nini na vandi ba mbonga bana na biso ba mbonga apasi oyo mbongo ya donc oboti bana na olio boti la ba mbonga na ba compte sozo tsela ba mbonga ba compte te sala na oloka bato musu ba salaka sombaka na wata balo pango bana na ba yo teka kango bango moko ke ozala ke wi mbongo ya bana na yo opesa yango mibali na likambu nini na nini
Donc ceux qui ont na kisi ozo benda bana na ba chance peut-être ceux qui ont la chance ya libala te il faut au vanda au raisonner au réfléchir et le konini okoki ko sala à part mibali parce que ça sert à rien mobali azali na kaka être humain lokola nga neti yo ozala na ye te lié baka neni okovanda kobokola bana na yo mais ezate que il faut ko sala ka ba échange ya mibali échange ya ba non. Donc soki ndeko na ngai ya mwasi oyoki video oyo vanda na Belgique en tout cas luka nzambe po balobi yo oponaka te soki pe eza kaka ndeko na ngai ya mwasi wana te eza la mutu nyonso tu o video oyo ekokomela ye obi Bijou alobaki bien en tout cas Bijou alobaki nga pe na vanda na mibali te so nazwi mobali oyo aboyinga nazwi mobali oyo aboyinga nasala nini luka elongi ya nzambe mama luka elongi ya nzambe ta mosusu babilo mosusu ezalaka nango oyebi na yo te eza na malédiction moko quelque part luka elongi ya nzambe bokata balien wana parce que ko changer mibali ezo bebisa identité na yo eza ko bebisa kibo mwasi na yo eza fierté tango komaka na ba fête wana ozo bina makasi ozo bina kofi ozo bina soki fere soki fali yo ozo mona yo danger oza danger te 4 5 6 mibali bazana ba yebi yo pourquoi pona nini et puis mille moko pona nini ozo baluka kaka boyo buti boyo longwe boyo ke na mboka boyo lingi mutu lingi après c'est ba moni ke oui ba koto na kutu ba seka mutu wana tiki non ete ya mwana mwasi faut zalaka fier na yo mwana mwasi faut ebaka non donc il faut ebaka non donc comme il peut y place moko bomoni ke ba déranger lobi penza non oboyi na yo parce que mwana mobali wana ya osala eloko te na vie aya osala yo lokote za mutu mususu kutamsa banda ko linga o 10 ans azwaka yo te mukolo plita soki tangamaki ke oui eza ya biya yo omona teka opeso bala moko respect et puis na milieu moko jamais balinga 2 fois 3 fois so olingaki na colonne mobali moko oye kolinga susu na colonne mobala mibale olingi susu na colonne mobala misato olingi susu na colonne ba mibale na soto yo zo linga bango ba yebali na bango et puis ba sololaka basololaka donc esala bien ata mokie te donc soki olingaki na colonne sauter colonne koma na wata na France olongwe na Allemagne okomi na wata na France soki olingiki ndumba olongwe na France wana osote okende wata na Londres ozopanzana boye bato bibali yango bakutana eza te mais yo esika moko yo feti moko bafeti bape tokutanaka okende na feti boye okomi omona neti yo oza star mpo oza na mibali 10 wana ta mosusu 2 baza pour le moment 8 wana baza eza passé na yo ya soni nga so na place na ona obima na vanda te et koko koma pe kutu te osala maka pe te parce que je sais ce que je suis mutu il faut la fier na yo baloba yo na mabe mais écoute amela yo te donc moi so ozala ndumba te moi il faut la dignité ozala na fier na yo place na coach ebi ke oui mutu moko ta yebinga obini na yo o surtout ba oloba je m'en fous avec bolobi wa ndumba etali bino ndumba mais bango stunde bazata mutu mota yebi yo moi très bien par rapport à bazo fingo ndumba oui yo mo oza oyebi oza consciente que oui pe aplande na koti a penza na koti 10 babima nanga soni na piste ba chuba yo achubi koto oya chubi koto leki na toilette mususu akangi yo c'est la honte en tout cas luka nzambe ndeko na ngai ya mwasi ozaka na Belgique bayebisinga kombo na yo na bona nga kotanga kombo na yo luka nzambe baloboza déjà mama osokoli oza na bana basi bakoli musala na yo kolinga ba jeune garçon musala na yo kolinga ba papa yo kipara na yo te olinga ba camarade ya bandeko na yo en tout cas c'est la honte bandeko na yo bazoyoka soni mutu apesinga lisolo na yo aza camarade na yo copine na yo ngala tuni copine na yo na bibongo yo zo loba na beta lisolo muninga na yo tambolaka na ye conseil nini yo pesa ye abi Bijou na pesa kaye conseil chaque fois mais ayoka kata lobi eza vie na ye akoki kovanda longtemps te sans azala na mobali donc ye il faut azala kaka na mobali mais zala na mobali luka mobali moko bala yo bovanda na ye parce que ozala na ye chaque jour yo et puis ayebisa bi camarade na ngana lobi nani Bijou a dégoûtera mibali pe kaka ye moko ba misusu pe baboya kaye donc eza ke tam misusu ye alingi ya boye tam misusu oya ko linga tam misusu pona approuver Antoine kaka boye azala ba misusu alinga pa approuver ba ex
azala ba mususu pe ba boya kaye azala ba mususu donc vie na ye kaka mibali donc akoki kovanda ye moko te mama mukolo soki ozwa na chance à kobala te c'est pas grave moi si on se doit attendre il faut bala hein? C'est pas grave vanda se respecter ce que vous avez besoin mobali luka aux âge soki 50 ans ou luki tata moko 60 ans bovandi na bino esili hein esili ke oza na 50 que linga moi jeune ka ozomona il y a 25 ans ozomona te que ça la bien te ezosala bien te ozoloka bana bato na Congo kutu babino parlo pa bato a théâtre olingi bato a théâtre grave olingi bato a théâtre ya osakana te mingi baosala osali makasi obengisa ata moto a théâtre yango te totala so bokovanda donc ndeko na nga mwasi eza soni yo mwasi oyebi koloba non te dignité ya mwasi ezalaka ye moko moto opesa yo moko moto omipesa nzoto na yo valeur yo moko mutu olinga bapesa yo valeur yo moko mutu osala ozala oyo oza kolinga mibali ebele eza nango vraiment identité te kolinga mibali ebele eza nango fierté ke oza na place moko boye Allemagne oza na mibali 20 na Allemagne ça compte bamboka mosusu ba France ba nini ba Congo oyo okendeki kaka na Allemagne po ya vana na Belgique to tienti na Belgique oza na mibali déjà 20 o ba bimana yo na ba ex na ba oza na bango boso toke na bamboka pembeni pepe po ba okendeke pe partout donc eza malamu te ndeko na nga mwasi luka nzambe po eza ba biloko mosusu ezala ba malédiction oyebi te sambela eloko wana elongwa vanda vraiment zwa kaye na yo tala sala vraiment bilan obandi kotanga ba mibali ni oyo bima na bango à partir ya âge oyo yebaki mibali na bimaki na intel to boyanaki mpona nini nabimaki na boye nabimaki na boye nabimaki na boye après na bango nyonso to wana osali total na suka bina zwi nini nazwi nini efutinga nini après c'est point c'est fini mibali nde nini mibali yango mpe basalelaka na bango yo eloko te na baoyo bakabelaka yo basalelaka yo eloko te mpo bayebisinga vi na yo oza na yo mpe na eloko te malgré ezalaka nango vanité de vanité mais balobi oza na eloko te ozotourne kaka bo donc napesaka nanga kaka conseil nanga napesi kaka na bandeko nanga ya basi oyo bayebaka koloba non te en tout cas non vraiment eza important na vie ya mwana mwasi soki oyebi ke oza na yo femme seule oza na mobali te il faut tala nanu il faut ye omona okontrolaka kotambola na yo parce que ekoma masolo ya bato te ke abimaki na intel abimaki na oyo bana bakoma komona ba papa changer en tout cas c'est pas bien eza bien te eza respecté na bana oyo tozobota en tout cas ba femme seule il faut bozongaka bato kobima na mibali ebele eza kitoko mwasi te ok c'est ça conseil nga linga na pesa yango wana soki oza na chance ya mibali te en tout cas vanda penza luka commerce sala luka musala na yo vraiment bosser makasi la muka 6h 5h kendeke musala lesa bana na yo un point intérêt parce que mibali baza na bango ka ba pité de merde conseil mama bijou linga pesa yango wana lisolo nanga nabetaka masolo bato balobaka obetelaki intel ozongisaki intel lisolo nyonso tune nalobaka ekokanaka donc masolo ekokanaka masolo ya original nango ezali esika euti bakopi nango mpe ezali na bato oyo basalaka makambo wana na nyonso tuna nini na mokuse mpona koloba eza conseil oyo nga napesi ezali gratuit eza mpona mutu nyonso oyo asalaka makambo wana aza na comportement ya bongo oza mutu moso okoti na bafeti yo ozomona okomi star parce que mibali bazana baza ebele baza ya yo non eza nango ki star te star sala na otaloka bijou asali na vandi na tie video nini caméra liboso na banzoloba bato bayebinga na ndenge ya bongo c'est tout ke balobaka ke obimaki na oyo ozongisaki na oyo non eza fier à mwasi te donc nalingi bino mingi napesi conseil na bato oyo bayebaka koloba wi te conseil na nga yango wana mama bijou ka ndenge alobaka bosabone na chaîne na nga Bijou d'or, dans Bidor TV, masolo ya sika, donc eza Bidor TV, masolo ya sika, bon s'abonner, mama bijou alakisaka ba recette, mama bijou abeta lisolo, soza na lisolo neti o lisolo o euti Belgique, nde camarade nanga abengi nga lobi nanga en tout cas mama bijou beta lisolo oyo parce que na lingi ekomela mwana mwasi o asala likambo oyo.
Maman Bijou abeta masolo, maman Bijou apesa ba conseil, maman Bijou sala ba publicité, net publicité na otiko sala ya ndeko na biso ya mobali, papa Jansi na saleli ya publicité ya agence naye. Na lobi en tout cas ce botindi biloko na agence oyo bozala jamais dessus. Vraiment papa Jansi azo sala musala naye kitoko. Donc maman Bijou naye lisusu ko sala publicité à boutique Bijou d'or, eza na Bandal, na Balari numéro 79, donc Bandal, Balari numéro 79. Donc boutique na biso bilamba ezakuna ba rivage à Sika Ekoti. Maman Bijou alobi soki mutu alingi akende Congo, ozala bezeta mususu osomba terrain, oyebi ndenge nini ya kobanda te, luka maman Bijou akokonduire yo, maman Bijou akolakisa yo ba terrain, ba place à malamu esika ezali. En tout cas okosomba terrain, okozala jamais dessus. À partir ya année prochaine, maman Bijou alobi mutu nyonso tuta mususu olingo kende Congo, ozana place à olala te, meka ko contacter maman Bijou akolakisa bino, akokonduire bino na place moko ya malamu, okolala okozala jamais dessus. En tout cas na lingi bino mingi, na pesi mbote na ba ami na nga nyonso, na pesi mbote na maman Meje, na pesi mbote na ma jolie ma copine na Belgique, na pesi mbote na ma copine privée Magui na Belgique, na pesi mbote na Bijou la Blanche, na pesi mbote na ngai na maman Viviane. En tout cas na pesi mbote na Yvette Okito, Yvette Okunji, bino mo boyebi place bozali. En tout cas na lingi bino mingi, maman na biso Kija, vraiment on est ensemble hein? À la prochaine. Apesi famille nanga mobimba, famille nanga mosi ba bizu ebele ya Derek mosi sikozali. Donc Bijou mosi alingi mingi, Rita moi ça ya desi bino surtout vraiment ba bizu. Bye.